Shalom, shalom, esikozo ya nabiso. Nzambe apambola yo. Place nyonso ozali. Yo mto ozali baku ya koyoka message oyo. Na media lelo. Tika nzambe apambola yo. Nzambe asali biso sungulu. Ya wapesa biso pema. Afin que toza liboso na yo. De partager message oyo. Raison nango za makasi. Il y a exhorter yo aux courage. Toujours aux nouvelles, tout le monde me dit pourquoi. Il y a oh ni comme na mboka pe mukili. Tika oh nyonso ko comme nzamba zo lokumu et na mutu yeza Bible zo prévenir biso na nyonso. Yango wana na midi alelo nzamba seso sungulu to ko partager na yo maloba. Avant de partager maloba nzambe, to ngai to ba par rapport à événement oyo. L'Union, c'est la mesure. La prévention est importante. Le gouvernement a Pessibiso, l'OMS a Pessibiso. C'est vraiment important. La consigne à hygiène, la mérite de se protéger. C'est important. Il y a motuya makasi eza lisusu souhaité na moment oyo yo nanga titi min toza nango par rapport il y a pandémie oyo ils ont ravagé Mukili. To vandaka to banotanga nombre ya bato yo baza infecté te nombre ya bato bazo kufate na Mukili. Mais yo nanga toza na mission moko ya ko telema lisusu enfin que to luka pe to le lanzambe bibebi na tango pasi bato baluka ki ye te nzamba mimonisaki. To un exemple makasi ya Israël pendant que baza na serre de Umbu 430 ans bibebi na biso bazwa ki ngolu pe makasi ya kozongela nzambe pendant que babelaki nzambe ayanolaki bango pe ayokaki bango ayaki na kointervenir. Message na biso eza simple oyo tolingi partager na yo na midi oyo eza tout simplement koyebisa yo que votre cœur ne se trouble point. Tozwango na Jean chapitre 14 verset 1 nazotanga texte na ngai avant d'avancer mpo na minute moke toza nango na parole exhortation tozopesa yo. Jean chapitre 14, verset 1, je lis au nom de Jésus. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nalinga babi na biso mitema na biso etungisama te tondimela nzambe pe tondimela Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, na ba moment boye eloko toza nango besoin, oyo za nango besoin, oyo mukila za nango besoin, eza kondima oyo za nango liboso ya nzambo aza mokeli na yo pe kondima oza nango liboso ya Yesu Masia oyo amipesaki lokola rançon afin ke yo na ngai tozala sauve pe yo na nga tobika. Ngai na exhorte yo ke mutema na yo etungisama te, mutema na yo ebanga te, mutema na yo ko musike pa nzambe te, muto oyo kotalela ngonga oyo muto nga na kotalela pe mukili ya kotalela oyo aza solution ya mokili oyo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tangu Yesu Masia azopesa exhortation epai ya badisciple angaki aloba na bango ke mitema na bango etungisama te par rapport à contexte toza nango sikoyo en face na biso toza na pandémie oyo ezoravage le monde. Merci mpona bascientifique, merci mpona bachercheur, merci mpona bato oyo nyonso bazobunda afin ke basolution eya. Mais c'est d'après-midi na ngai na présente yo solution ya makasi, solution ya munene. Oh, yo nangai, vous en avez besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alobi ke mitema na biso etungisama te, aza le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aza na besoin ya foi na yo, aza na besoin ya foi na nga, aza na besoin ya foi au monde entier. Biso tourner ba regard na biso vers Jésus, afin que yende aza mopesi solution. Na moment oyo ya motuyeza bakonzi bazolela, politique bazolela, bakouche nyonso bato nyonso bazoluka baza na recherche ya solution. Mais ngana bisa mboko na biso azolanda biso na ngonga oh la solution a un nom, la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi na biso bato nyonso bataleli ye bakozala jamais confit, oh nyonso bataleli ye bakozala jamais déçu. La Bible tant que partageaka tout le temps to le baka Bible epesi biso 365 fois ne crains point, ne crains point. Au bangate, pourquoi au bangate Job a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce moment, pendant que toujours comme information, pendant que toujours comme nouvelle année, mitema batu nyon se comme troublé. Nengi na partagé na yo ko kota na se ba troublé te, ko kota na se panique te, et loko ko la zana ngo besoin pour na yo pe pour nga, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. De continuer qu'on dit melaye, à sa solution à monde, à sa solution à mukilio. Batuno so ba otala ye ba kozala jamais conflit. Toza tellement na ba promesse belé, wa lobi na biso akotika biso te, azana biso jusqu'à la fin de temps. Bien aimé, toza o ka ne baneza ba signe attend. Ato yoki ba sango to ko yoka, na ngi na exhorter de comment azona na biso que yo se paniquer te. Foi na yetika ya likolo. Yango la Bible sur le livre à Hébreux chapitre 11 verset 6 que nous nous s'approcher par Nzam andi maite Nzam baza ko exister Nzam basuika wanate mais andi maite Nzam baza mo futi le rémunérateur ya o bazo lukaye. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que foi na yo kozala likolo ngana ebisa yo ni mutema na yo ndezo tunisama et joa kimia nzela ko ndimo opesi ko ndimo oche likola Yesu Masia na ngonga oyo eloko kosalisa yo pe ngai eza foi na yo eloko kosalisa yo pe ngai eza kondima na yo ngana ebisa yo lisusu ete un jour Christ a sa parabole et à Luc chapitre 18 anayi kolobela pour la femme oyo alléluia azalaki veuve azalaki en face ya ba problème oyo elekelaki ye mutu apesa solution azalaki te Bible ebi azalaki en face à un juge unique azalaki na ba problème sérieux veuve nani aolobela aza na mobali te mais loko motu eza Christ azolinga apesa exhortation mpona nini c'est un parabole oyo ye esalisa yo lisusu na ngonga oyo na parti ya suka eloko motu ya Bible ebi na biso pendant que moi sur banai kotungisa ko importuner oyo ezalaki juge bilobi juge akata likambo non pas pour tant que kokaki na kata tango parce que moi sur banai ko importuner ngana lo banayo cha foi na yo na likolo to tombola ko ndima na biso regard na biso ezala fixé vers Jésus et si ko zali et si kana zali et si ko zo na biso nazo ebisa yo solution c'est Jésus. Tant que Yesu reçoit place à mutema na yo akobani la paix obange kolongwa doute kolongwa parce que na kati ya vie ya mutu eloko ko ko lia foi na yo eza doute pe eza peur ce que continue benga ngo le déjumeau géant si bazu place na vie na yo frères et sœurs ko bange ko kota pe eza démon ya corona a rejoindre espace a rejoindre sika pa kota na vie na yo pendant que yo ko banga te parce que ça na Jésus parce que fondement na Jésus parce que foi na évangile en Jésus-Christ pendant que yo ko banga te je crois et vous allez moko ya banzela la solution le kolo ko banga te Yesu akozala pona ko secourir yo Yesu akozala pona ko peso makasi verset en lobi je crois Luc chapitre 18 verset 7 donc comme on dit les oloba et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire à Dieu. Awa Christ la parabole là, alobi na biso que quand le Fils de l'homme, quand le Fils de Dieu viendra, trouvera l'argent, trouvera système, trouvera et l'autre qu'on a besoin na ba moment il y a commis tout misama il y a pandémie azo tout na question est-ce que okuta kondima na kati na yo yo mutozo landa biso na tango to komi et l'opposé à motuya eza foi na yo nalobaka mbale belé la foi c'est la main tendue de l'homme vers Dieu. La foi c'est la main tendue de l'homme vers Dieu. La foi eza le boko yo tomboli o symboli et pas en kolona yo et pas en nzambe na yo tant le symbole yango epa na ye lokola ya nzambe parce que yo otombe le boko na yo epa na ye par la foi c'est la main tendue de Dieu, la main tendue de l'homme vers Dieu, vers son Dieu lokola yo
tombola kondima na yo nzamba koya ko secourir yo et le voisin a besoin as un consommateur ya foi mais fabricateur ya foi na moment o ezayo soko baniko bani la paix soko baniko zongisa ko banga musika na yo bien-aimé dans le Seigneur et loko moko ya motu ya makase kota na vie na yo ngana na bisayo na message na biso ya mwa minute muke longola ko banga trouble nyo se continue mutema na yo etika yo za musika na yo parce que toza na secours moko alors bien biso na Jean chapitre 16 yoka Jean chapitre 16 verset 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Abani ko exhorter biso ngana yo toko kutana toko koma toko mona ba tribulation na mokili mais tozwa courage. La foi et que ça a été hautement avec courage. La foi et que ça a été au bout à reculer. La foi tant muté manayo et au yebi sa yo pose na liste ya bato faut ba kende bato faut ba kufa bato faut ba bela. Foi ko yebi sa yo jamais. Foi ko yebi sa yo je mourrai point je vivrai. Foi ko yebi sa yo que Christ aza mo bateli na yo. Frères et sœurs, soki nzamba benisa ki na kati ya programme OET foi na yo eza likolo maladie wana ta mutaza na gauche à droite na yo c'est vrai que toza na ba mesure préventive toza ko se protéger mais ngana ba mutu moko protection lisusu ya makasi ya munene eleki ba protection c'est Jésus-Christ na suka toza na texte ya suka Jean chapitre 19 verset 30 Christ azoloba alobi na partie B tout est accompli alléluia dans la version mingi alobi tout est accompli musala asalaki de kulusu asalaki yango ya ndambu te asalaki yango ya kokoka gloire à Dieu quand Jésus prit le vinaigre il dit tout est accompli et baissa la tête il rendit l'esprit tout est accompli et ngolo balabiso na suka asa futa nyongo ya maladi na yo afuta nyongo ya pasi na yo nanga afuta nyongo tout est accompli oyo na grec balobi telestai elingo loba pendant que mutake ko somba eloko moko quelque part ata soka retirer no biloko te soki asa futi nyonso babeta caché à payer merci caché à payer merci et puis sur autorisation ya koloba na yo et sur sombi et sur futi nyonso atoke osali 3-4 jours soko garder facture le jour ozonga na magasin oyo lokola si ofutaki eza na caché à payer merci et loko oza nango besoin retirer ba opesa yo ngana loba na yo oyo nyonso okoki kotumisa yo mpe ngai maladi nyonso komitungisa bapasi oyo tozomona na ntango Christ asi afuta niongo Jean chapitre 19 verset 30 alobi tout est accompli ntango asilisi alobi na silisi mosala na futi niongo nyonso ndenge naloba mpo na guérison na yo ndenge naloba mpo na guérison membre ya famille na yo ndenge naloba mpo na yo moto ozolanda biso atoza na mbeto hôpital guérison eza possible yesu masiya aza wana prêt mpo na koguérir yo soki opesa nano vi na yo epai na ye te pesa ye bomoi na yo pesa ye vi na yo aza wana aza koyoka yo aza wana azozela yo aza wana aza na bosenga na yo na ntango tokomi solution eza moko la solution c'est Jésus-Christ lokola si ateyaki prix sur la croix frères et sœurs yo mikotisa na kati ya makambo osobongola motema mwana nzambe serviteur servante nani ozali na ngonga oyo kola aza na posa ondima ete yesu masiya afuta deja niongo mpo na yo mpe mpo na ngai sur la croix lokola alobaki tout est accompli tika na moment oyo ozolanda biso guérison ebanda ozwa place na vie na yo na moment oyo ozolanda biso nayebi état oza nango te parfois bamosusu baza ya kobanga parfois bamosusu baza déjà atteint olanda biso place nyonso ozali ndenge naloba na yo la guérison a un nom la guérison c'est Jésus-Christ de Nazareth la guérison c'est Jésus-Christ de Nazareth pendant que yo kopesa vie na yo epai na ye pendant que yo okondimela ye pendant que yo okotalela ye pendant que yo croire na ye la solution la guérison c'est Jésus-Christ de Nazareth la solution la guérison c'est Jésus-Christ de Nazareth na parcours na ye na vie na ye na lisolo na ye ya Bible pendant 3 ans et demi
Oh, Alexa Gita, on a fait un mot, oh, Bible lobby, Alexa Gita, on a eu pour guérir les malades. Malade du moko impossible pas en zate. La première combat difficile et combat très difficile parce que comme il y a un gouvernement à Mukili et combat très difficile et comme il y a un organisme à Makasi à Mukili, mais là on a mutu moko azola nanga et loko moko te Bible lobby na biso, rien n'était possible à Jésus, rien n'était possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Makambo c'est la difficile. Makambo comment passer comment ma békoleka. Mais les gens là mutu moko azola na biso que na Jésus makambo tellement bien. Yo nanga ba toujours ndi belaye, yo nanga ba to pesi vie na biso pa na ye, na tango alingaka lo ba biso pas de panique. Dans Jean 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point. 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 Aux choses juste sans la frère nayo. Aux choses juste sans la membre de famille nayo. Aux choses juste sans la membre d'église nayo. Aux choses juste sans la mutumoko. Asa déjà infecté. Mais on a le banayo et que comme à passe. Mais le trouble était. Prenez courage. Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Christ a dit, na sina longi mukile. Na qui n'a exhorté yo que Yesu Masia a prêt pour guérir yo. Yesu Masia a prêt pour faire la solution. Oh, un jour, oh bien-aimé, Élisée, Azaki n'a serviteur naé. Élisée, Azalaki na maître naé plutôt Ozaki Eli. Abane ko kende na suka ya mission, Eli abani ko tuna Élisée, Aibisi alobi na zo kende. Et là on a besoin. Abaki double portion ya oeza esprit na yo. Na besoin et nzamba sa elanga koleka yo. Yoka réponse à Eli. Eli alobi ne makambo singa za difficile. Oui. Et ça est difficile, mais ce qu'on monite on a remata. Alors ça est sur les agana condiment. Mais là on va tout le monde ah, mais comme difficile, mais comme très difficile. Toujours les battre, va chercher, va continuer à laboratoire pour nous combattre ici, afin que y en a toujours la solution. Na maladie se continue à mourir. Oui, la scientifique, va toi n'engue na n'engue, na édition na exhorté que Yesu Masia a disponible, Yesu Masia a changé Bible il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Azawana pour mener la sous guérison. Azawana pour changer vie na yonanga. Azawana pour pesa biso espoir. Azawana pour salisayo. Azawana pour bigisayo. Nangana le message espoir. Frères et sœurs, ko tika na ko bangate, tika na moment malam, tika na moment le sam. Na tango to komi, yom to na famille à 3, vous avez une famille à 5, vous avez une famille à 10. Na kata nabu na bino, frères et sœurs, et comme dans le moment malam il y a une intercession. To comme dans le moment malam il y a ko sambela parce que Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc au Samela, en fait que démon, en fait que esprit, il y a maladie, il y a corona, en fait que tout bouton de dehors, en fait que tout chango musika ya mboka na biso, en fait que tout chango musika ya famille na biso, en fait que tout chango musika ya mukilo mobimba. Au zuo lwa kolanda biso, na yebisa yo la solution dans moment où c'est Jésus. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après pour guérir, après pour peso makasa sika. Pendant qu'on landa biso, n'engagez na kotsa yo na moment lo sambo, n'engagez na kotsa famille na moment lo sambo, n'engagez na kotsa na rappeler basa nanza. Tango to comme ça soutango ba débattre, et ça soutango ma solo a pas maté, et comme tango lo sambo, et comme tango ko lukanzam. Israël pendant qu'on lela, na se a pasi, wazala ki na ngone Égypte, Bible le dit, na Exode chapitre 2, on dit que je vais verser à 22, 23, 24, 25. Kuna ba Bible ba la gingam. Babela ginzam, babela ginzam, pendant que babela ginzam, zamba yoga ki bango, pa mena bango solution. Peu importe tant que joie qui, babima ki na kata bo umpe mangi na passe. Nous avons ça de comment azali awa, ma création est disponible. Apocalypse chapitre 12 le dit,
Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Ce moment, tu peux déclarer le sang de Jésus. Na Congo Kinshasa, na ma famille Nabiso, tu peux déclarer le sang de Jésus. Enfin que, et ben na désinfecter, et ce camion sont malades des alliés. Et ben na désinfecter, ta vie est quand tu malade, ta mabote Jésus malade, place nous sont malades de Kokova. C'est le sang, donc désinfecter, les a désinfectants, les a vraiment, salissa, place aux alliés. Nanda kuna vie, na famille na yo. Nous sommes en Abisso, Afrique Mobimba, monde entier, en Europe, en Amérique, partout, on a besoin d'Abisso, dans le moment où on joue tant, il y a le sang de Jésus, le sang de l'agneau, qu'on rappelle, qu'on a Abisso, nous sommes là pour nous le prix où il y a Futaki, et ça pris à Motuya, et ça pris à Makas, il y a qu'on se peut maquiller, il y a qu'on peut se maquiller, on fait que Tobika, on fait que on a tout ça. Nabomoy, Nasuka, Bible dit par le meurtrissure de Jésus, tous a guéri. Au Ésaïe chapitre 53, verset 5, 6, 7, on dit par le meurtrissure, alléluia, par ce meurtrissure, ne tous a guéri, na kozokanaye, ne bichotobiki, phrase au sort, na isikano sozali, le biko evandi, et pas na komo moko, celui couronné, eza na komo, eza puissant, Christ azoba, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Nous avons omnipotent, aza puissance, aza omniprésent, aza siganyoso, aza omniscient, aza conservation, la recherche de salam. Il y a omniscient, aza na connaissance, ayebi nyonso, aza omniprésent, aza sikozali, aza na chambre nayo, aza na nobu nayo, et sikozola nabiso, nkolowana, aza omnipotent, pouvoir, puissance, nyonso evandi likona. Ceux qui coronent la bokonzi à Kobomaba, ceux qui coronent la mission à Kosilisa Mokilo, ceux qui coronent la mission à stopper ma vie à Bat, Nangana Bamutumoko, ceux qui coronent Koboma, et ça sous la Komomoko, comme à Jésus, eux qui copent sa vie, 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 Natango Salah sous choix, il y a repona Jésus, à sa place la vie nayo, à sa place la bomoinayo, Apocalypse chapitre 3, verset 20, Bible dit, à télémina porte à Zobeta, bien aimé. Na komi na suka atelemi na porte azobeta azobisa bapagano te azobisa na bana nzambe oyo biso tokomi deja kobanga azobisa kaka bapagano bapagano na balabala te yo moto ozwa libakwa kolandanga mwana nzambe to nani nayebi su nayebisa yo yesu atelemi su na porte na yo azobeta soko ofungoli alleluya azobeta soko ofungoli phrase sort bibelobi akovanda kolia na yo gloire à Dieu soki yesu ofungoli mutema na yo ofungoli vi na yo akota lisusu opesa esika nyonso bien aimé akolia na yo akovanda na yo soki avandi na yo soki abandi kolia na yo malade eza na place te malade eza na makoki te bibelobi quand Dieu s'élève ses ennemis disperse pendant que na vie na yo pendant que tellement na vie na yo malade ko kende parce que kende kolele ko kende na un message na encourager les sous foi na yetika likolo na message na encourager les sous ko pesa place te na paix ko pesa place te na doute ko pesa place na des jumeaux géants ote bazo place te na vie na yo parce que ba ko détruire yo ko pesa place te na des jumeaux géants o ba kotsa yo na éclipse ya foi moment est comme malade na sambeli pona yo nzamba za na yo longo na sambeli pona yo esiko ozali nzamba cha kimia na vi na yo nzamba za mobateli na yo yo orozwa tango ya kosambela pendant ko charge nous na yo na se pendant ko toma maboko no likolo aozala pona koyoka yo tika nzamba pambola yo oza besoin de kobenga biso esiko ozali je crois que na programme na biso muso ezoya to koto na moment lo sam to sambela na yo longo olanda biso mardi olanda biso dimanche olanda biso jeudi to bana kokopesa yo ba message to ba parole ya exhortation oyo kosalisa yo ekolongolo kobanga maladi oyo ekotika yo komona suka na yo te e ba événement oyo ekolika yo komona suka na yo te yo komona suka nango. Toza numéro nabiso à contact plus 243 89 89 72 120 plus 243 89 89 72 120 plus 243 081 93 93 340 tika nzambe apambola bino tika nzambe azala nzambe malapo na bino tika nzambe abatela bino
psaume 91 et la part nayo azana se abri du très haut aza sous l'ombre ya tout puissant azana se protection ya wenzam David a dit l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien okozang elokote santé malamu okozala part nayo protection okozala vie nayo bon nayo kobatela makoute pa na nzala Bible le bin absolument souka l'ordre de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger mon côté et que la péré nayo au nous se repoussana ange nzambe a ozala nzinga nayo pour na battre la paix ko bomba yo ko zala nzambe longo nayo merci tika nzamba pa mola mabota nyonso ba famille so la bibiso to kutani na émission muso koya to ko encourager yo to yebisa yo ke nzambe aza encore na bomboy a osana vie nayo a opambola yo au nom de Jésus, Tikala Malam. Bye, ciao. Merci de écouter l'émission Monsieur Hollanda. Merci.